Suspension ya kisinjora bandeko na ngai. Toyebaka te kisinjora ezalaka nini. Tomonaki ayaki leli fali na ngai, fali to bandakala, fali ekendaki ezongaki. Mais eloko nini etindaka ya koma na ba niveau ya kosala ba makambo susu oyo asalaka. Tokobenga ngo envoûtement, tokobenga ngo ezalaka problème nini. Bandeko na ngai. To sala analyse ngana bino, mais avant to banda mbote partout ici que zo mi bino. En tout cas, vous s'abonner, vous liker, vous partager, ça dépend ya temps au bolanda biso vraiment. To lingara bino mingi ka ne bino pe bolingaka biso mingi. Ba commentaire na bino, ba like na bino et ça la biso super bien bandeko na ngai. Déjà, fallait pour balongwe Paris, balongwa Kilobi. Okende Brazza direction Brazza parce que toyebi kuna na kati ya Brazza baza na ba concert oyo fallait ba beta en tout cas baza déjà dans les bons départ na bango déjà basi ba kendaki ba di ba diata ba kokodi lasso ba B50 en tout cas bango nyonso équipe mobimba ya fallait pour pana ba bureau na ye ba za déjà na kati ya Brazza ndenge tokoloba boy. Affaire oya kisinjora na ba journaliste ya Saint-Denis. Nini ekoleka, nini sali ba pesa kisinjora suspension. Kisinjora vraiment toyebaka te. Ezalaka nini na kisinjora parce que tomoni ba golwa ba tomboki ba golwa baza ko silika bana mama na ndenge ya mukiete. Bagolo balobi kisinjora ozalaka aveugle to te. Kisinjora ayimonaka to amonaka te, ayokaka to ayokaka te. Batuloko ba Marlène Kasanga, chaîne ya Claudie ya suka. Ekenda ezonga baltu baleka bafinga baloba ba n'importe quoi, ba diffuser ba biloko affaire ozomona ke ba titre na bango ba kocha eke ezongi. Koma kisinjora ko kende ko leka epaya Mige Niema parce que Mige Niema aza mutu oyo a fali a aida en fait a aida balobaka baloba ndeni balobaka sepela na mutu oyo asunga yo na tango pasi kozela te mutu asunga yo na tango normal boy mutu asunga yo na tango pasi faut koyeba ndenge nini ya kozala reconnaissant et puis faut koyeba ndenge nini yako zalana ye yako zong selene fils ascenseur ato ko zong cela été en tout cas de préférence zalana moto asunga na place à passe. Alors Mige Niema apparemment c'est l'homme ba dire bato abima ingrat envers Fali et ayamba bato baloba mabe na plateau na pour na Fali poupa ye moko pa loba mabe na plateau na pour na Fali poupa na bureau na ye. Alors selon ba wario balobi kisinjora atandenge nini jamais akokai koleka kuna jamais akokai koleka d'ailleurs kutu ba wario msu balobi ba pardon ba sengaki en tout cas bango ba monya ngoteneti Marlène Kasanga za mutu oyo balobi apupola Fali poupa na ndenge ya mukieti. Na ba direct ya TikTok Marlène Kasanga soka mati pa bakali ezalande somo. Alors ba wario ba bato ka ndenge Fali azalaka bazalaka bakolimbisa ome ba ochauka distance ba ochauka na distance ba olingo kango na nzoto te e kisinjora eloko asalaki kolongwa epa na ye abosani nani afutelaki billet po akoma Paris abosani muto bafinga za patron na ye o azofuta ye lelo parce que pour la vérité kisinjora muto atelengana na monde ya musique akende pa Kofi Mabe akende pa héritier Mabe derrière kutu passeport na ye o asuka avant fallait apesa ye visa o a 5 ans passeport na ye ezalaka bakanga passeport na ye pas héritier passeport na eti lelo pas Kofi passeport na eti lelo et fallait ayokela ye mawa lelo passeport na maboko poto ekomi kokende kozonga eloba ata manike poto Kinshasa konuna Kinshasa eza pasie po bakisinjora baba na mikiti bakisinjora baba yaya déjà basi bakoli ba mama kutu. Alors makambo asali ba wario tellement basepeli nango te ye moko na munoko na ye alekaki asenga pardon. Non chila bino ba voice ya pardon na ye. Mais pardon na ye wana pe bandeko nanga elukeli esi suma kambu bana mama. Muta ye kosenga pardon.
mais to kamwe to moni pardon ana ememeli su ngambo monene pardon ana efingisi susu koleka Jazz Kavula ya popoli kisinjora bisenga singa Jazz Kavula lobby o asengela ekoloba ba warrior pe ba lobby o basengela ekoloba le ba bambie pena mabanga mais courage kisinjora des fois so sali mabe esenga toujours bongo esenga toujours bongo mais so patron be alimbisio bato pe ba olanda na sima ba olimbiso kaka. Alors, bande kuranga sans plus tarder, non, tu l'as vu ba audio qui sinjora bolanda qui sinjora nenga eko senga pardon et après on a bolanda pe Jazz Kavulu nenga sosoli pour na pardon ana et nene a pas tika ki bangote nene a pas eko expliquer biso pourquoi faire rigola a sundola ba journaliste Saint-Denis parce que ba journaliste nyonso o ya Saint-Denis baza batu oyo bayaka babanda ko soutenir faire rigola ba concert na makamne nyonso asalaka mais to vandaka dikubo to mona boy ba journaliste ba panyanya ya Saint-Denis kutu ba lingi su kolobela faire rigolate ba lingi kutu même pas vu que mambo pe ba copyright et tout mais tant mambo francophonie yaki en tout cas bande kongana bino to talaki bango ezala ka faire rigola fali kutu ba bambaye ba kombo atadi kombo elandana alors bande konanga toloba mingi te o tolobi ekoki bolanda bino moko ba réaction ya bande kwana nyonso et bo s'abonner bo like bo partager bisous vraiment bande ko tolanda. Vive les warriors. J'espère que nous sommes tout la moki malamu ngapelo la moki impérita na la moki na joué lettre à suspension va suspendre ngai pour 10 jours. En tout cas désolé. Bolimbisa na oeleki ezonga lisusuté FVT Mobimba Bolimbisa Sole Kauka directeur du Badiata le président Fali Poupa Bolimbisa ezonga société na suspension pour 10 jours na kolega na chaîne mon côté même la chaîne na ngai na koleka te pour makambo ya FVT. Donc, on a joué pour 10 jours. Ils ont passé, vive les warriors, ils ont allé société. Ils ont allé société, toute la famille, na sepe na balai venir sur le Bosalaki, na roki binu sur le première fois avant de la live, c'est 4 heures, na landi nyonso, merci pe, na ba o nyonso. Bolimbisi biso en tout cas enseigné bino merci toza bino boinde zalaka na comprendre siko en tout cas ngaki sinjora na comprendre bozala bien tozala ebele na Nantes et bozala vraiment bien. Vive les warriors. Bwana mitema na ngai kwa bwana mitema na ngai so na za awa lelo so na zonga lelo na orkestra na ngai eza bino so na zonga lelo na orkestra na ngai eza bino orkestra eza na ba norme nango bakonzi bavandaki esengi nazala suspendi na jeu suspension pour 10 jours. Merci beaucoup. Bon week-end, Matutu, Ozala, Malam. Bonsoir à tous les warriors. Makamoulega qui na live na salaki. Bonsoir. Bah warrior, monde entier partout, Bozolanda, leader américain qui s'injora. Être victime, les aranda qu'on a biso, les aralopan qu'on a biso, les arafamines na biso, on comment on a quoi trahir. Les andés, na quoi qui va, papel les cas qui est belé. Baninga oyo toyeba na bango kala tosaka pe ba relation balobi na ngai basengi la paix lokola monaki baninga basengi la paix même si bango en tout cas ngai pe nazanga na problème na bino ke bino moko bosabe biso bino yama be lokola bosengi la paix c'est mwana kasanga toyeba na très bien na Kinshasa c'est ma copine tozaka na ye tant tosona ye na moni c'est bon
au plateau que ça ya yo ato yo na plateau to ko le plateau mobimba o mama fene ngolingi bona ba se bele ba menga na tebe adabi mombele ba bengi ngai ba motu ba bengi ngai na moni ba de kolanga ba wanyo atuka boni bisanga na moni bele bo sepelite na makaba ngo basala papu na bino bozong senga ba video ebele bozong senga biloko ebele atuka no senga suna directeur edi ba diata limbisanga ta on a sele missionné na ebisio yango silikaki en tout cas limbisanga un victime au mababari tout bon limbisanga yo tina nango ya detinga boy ina ko lukana yamba yo bisengela pardon mwanza yo zango na mokila nzambe ai binyo zo benga ina sa ba vie yo sana même pas selon les pas Marlène ba vie ça combien de vie abe ya sauté da otiko benga ya sauté kisinzora est-ce on sait ça Odile Manzaka na sona kutana Odile Manzaka pona na yaya na ina vie na ye yo amisa nga kisinzora so utala Odile Manzaka kokutana ka pamba boy Odile Manzaka so mkape sanga $50 pisanga ba $. Mais yo suis au kutana otolenga bonne monte kisinzora des fois un moko ya mo no tala mape sauté bon ridicule makambo yo sala fali tango balongole pas fali mamuno sala fali na ba janvier abona fali mamuno so sala ba tosela ba sala malena sala malena et puis zengi ya batoyo bozana Yangwana sa respecte comme lobe ya bino. Faire gola ba malin ton ba bundelo ba jazz sen dernier na ba ton ba bundelo. Mais comment pour y na live à streaming okenda kozwa stagiaire ya tonton promo bibi ba bassin stagiaire ya tonton promo. Ok, bah manque à respect, bah mission bosa namo. Donc, netinga, na koko kananga bosa ya mudute. Faire gola, bah malene, bah jazze, bah bundele na Saint-Denis, bah bunde pour faire gola beta surtout que l'on peut faire francophonie, bah toi à Saint-Denis, bah mouya mamayo, et comme na live ya streaming c'est bien fait rigoler qu'on soit bibi ba bassin stagiaire ya tonton promo donc faire rigoler la préférée à soit stagiaire ya tonton promo manque à respect na manque à considération bateau va salva ba compagnon na bitu ba tant va zo compagnon na stade stagiaire azalate stagiaire aye po simbi ba manque respect wana bon aza stagiaire tazanan asala wapi ala carrière ni na makambo ya kikoni fuat aza stagiaire ya tonton promo a stagiaire ya tonton promo. Donc, modèle batana Saint-Denis va bounder la faire rigoler va concerner au Bible bounder bon. Ils ont manque à considération bandeko botika mama mbopé sa position wana. Botika ba musicien ba sa bengra. Baza bengra. Bibi ba bassin. Donc faire de la carrière au Marlène Kassara sala. Marlène Kassara carrière. Préféré n'a pas plateau d'honneur